fois en direct de Dubaï. Qui faut-il? Ah, il y a un système. Qui faut-il? Deux fois, il y a un système. Tout Kindika, aïe. À persévérer. Déjà, tant que Bakulu, tu vas payer charge. En tout cas, bâton en commandement, on a Simbango bien. Donc, et qu'est-ce fait l'homme dit? Donc, Goga Simba yango bien, protégé yango bien. Pouvoir, on a même 10 ans les sous. Pouvoir yango, il y a musique. Bakulu, tu vas payer déjà. Tu as un combo tour de contrôle. Donc, on a c'est tout un pouvoir. Taranenge, papa chéri à l'obio, ça grand esprit. Naba Wenge, c'est déjà le pouvoir. Donc, bâton en commandement, ça nango bien. Ouera, JB, et qui aurait cru? Adolphe, Blaise Boula, et Didier Massela, Ale Makaba, Mama Emel Yamanda chante. Nana Ebaki. Pourquoi faire ego là? Si tu as regagné, parce qu'Azala quand même à Yemba, na disquette na Wenge 80 mais Azala le rôle à mon en tout cas. On peut ça exemple moko. Ceux qui ont vendu pas père aller qui na bino. Azala locataire na lingwala. Oye ko vendre pour 1 an. O lo vendre na lingwala ou pas? Vendre na lingwala. Ce qu'on fait ego là ya Wenge. Ba concert à Beta, ba voyage à Kenda. Parce que ceux qui a yembi, bon, ba voyage c'est ba wata. Donc a watana pe na kata Wenge. Vous se comprendre? Donc nenga watana na Wenge c'est qu'il faisait partie ya Wenge. Non, tout le monde a fait ego là na Wenge. Et ça qui dit ka yembate. Donc azamwana ntsuka ya Wenge. Na siko Marie-Paul Moitayev. Barry Coco Boulambemba. Pourquoi pas babengi bangote? Parce que bazape bateau yope, batia pe mokolo to na bango na Wenge, ba contribuer pe Pierre na kata Wenge. Je connais ensemble. Wana kala mutu ayebaka Rikoko na Wenge azate. Te ba o pe ba yebi Wenge on ba yebi ke na Rikoko pe a participer na Wenge. A participer na Wenge mais to yeba été. Wana yo yeba été. Yo po yeba été. To yeba ngona histoire. Personne peut en passer. Mais viens à Marie-Paul Toyebike. Pourquoi pas Sikoyo ezali. Bon, pour nanga kutu donde bazui était bien. Pourquoi bazui été? C'est-à-dire on est à 12 parce que 12 ya Wenge parce que seul oya bundi sa Wenge que a bimi boy deux fois dans un orchestre concert mystique et ça Marie-Paul. Bazo projet à Wengel Paris, ba bengisi bansia Wengel Paris ba ye. Allez. Tata Raphaël. Donc pour nga ce ba bengisi ba lobino roi Pelaya ta ba pesi 100 000 vieux Godiete. Godiete parce que na kina à l'époque il y avait des ngolo. J'ai même piana président kuna kotoyo po bataka vient nga savane de pitch au président. To vient nga kumumanda chante. Siko autorité morale des Araki vient nga Marie-Paul. Côté kuna fondé Didier Massela. Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki ozana posa olata elamba ya Londres komi tungisa mana yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapio na bandel mola entrée ya mama colonel au pusani mukie oza mobimba maison d'habillement London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te e suki kaka na maison d'habillement te lounge bar eza awa e sika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona ko visiter jour ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndenge bozali komona boyo kelangai eloko oyo les amis de Macintosh les amis de Bill Clinton tokutanaga awa na London Place quoi boutique d'habillement en même temps
omona kaka terrasse mwa eloko ya kolia mwa nini nde ezalaka kaka check kina kinyamba toujours prêtre j'ai mikolo ezawa j'ai mikolo London place London système. Ah oui, maison de Biema London in Kinshasa ya madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te. Pardon, London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Méchant, 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 méchant. Mwana na mwana bendena idéologique mushipa avec le petite partie di nekele le batu la paraba mon appelé na baou. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes. Bienvenue dans votre chaîne Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale. Boba qui c'est la ramona papa SKK Touba papa SKK Touba la Mouka. Yabino yango Tumba Tumba TV officielle. Les émissaires de Weranson et Kumba Marepa Patrick Foussou. Bouchelenga batutu basa ya kola Mouka di. Balobi les espiritas de héritier Watanabe. Bozala ya kola Mouka. Les Gaulois des Gauloises, balobi ba komi lelo ba gladiateur, bozala kola muka ba warrior, bozala toujours à kotelema, ya bino yango Tumba Tumba TV bandi, tango za kotala, bobanda ko s'abonner na oya bino chaîne Tumba Tumba TV officiel, Zakari Mwamba kore toujours, balobi tije kiti bon awa na veni aveni nini bomboma aveni bomboma na commune ya Kasavubu esika nini toye kozwa DMC directeur en marketing ya la team Wata ya héritier Goga toto ya Tembe balobi kostra nosa mikolo baza ko benga ye soko zoko voyager to baza ko benga ye Wata di voyage comme Wata. Merci beaucoup Goga mon fils balobi Goga balobi deux fois te. Merci beaucoup na Pongo Pontiac leader yoyo binengo za ko contrôler bela on a merci à mon sponsor officiel papa Charles Blaise Mafuta les vendeurs de Rennes présents de l'association qui de Bretagne balobi pire Fachi Beto Moukantombolo pire petit ya dengez là on repose le cœur de maman Marinette Isabelle. Merci beaucoup na maman CG Brigitte Bita oza ko kumbela toujours mokonzi o akangi Rennes. Merci beaucoup na maman Clotilde Bondo balobi plafond de Rennes maman Clotilde Bondo na za ko lelo mabe maman Emeka Graf encore et toujours. Maman Emeka Graf femme conteneur. Merci beaucoup na papa Guillaume Matondo l'homme portable deux fois te motema maman Nina Bamona naza ko lela maseba Gikas babe Bouchelenga maseba Gikas naza ko lela mabe bazala ko lamuka ya bino yango yo mukulumpa Gikas yo yebi deux fois te. Merci na Eva Tumba Kalombo balobi Eva Tumba Kalombo deux fois te mokonza inverse waza ko contrôler mikolo inverse mutasimbi bâton de commandement inverse yewana na robosa na te leombo mokonza Autriche tango za kolobaka fo kokisaka yango di leombo mokonza Autriche tango za kolobaka fo kokisaka yebisa maman Nathalie azala toujours kolamuka le grand esprit yo yebi deux fois te. Merci prophète Shekina tolenga balobi prophète Shekina tolenga mo beau père oyo aza bongo na Allemagne kuna aza ko contrôler manu wana mo bange na croisade d'évangélisation ko sala ma côté kuna bozo sport nango akala mingi te. Merci nakina Kinyamba balobi motema batu ya Carole style Kinyamba balobi deux fois te patron ya London in Kinshasa pe place London place na bandalungu wana entra mama Colin wana esika tout batu baza ko tala baza ko lata bilamba ya Londres. Merci beaucoup na batu tout baza toujours ko sala nga confiance boss de boss Pablo Kini balobi dispatchante boss de boss Pablo Kini mutasimbi bateau ya commandement avec un partenaire idéologie mutasimbi bateau ya commandement les grands déclarants oya kangi Angola wana tout quatre coins. Merci beaucoup libala ya mwana les gars qui très kitoko samedi batu ba melaki ba sepela ki pona libala ya mwana ya boss de boss Pablo Kini na ndenge ya defate. Merci to kokota bongo to sola bongo na Dadi Moula directeur marketing ya la team Wata balobi to ko sola pe lisolo ya wenge wengango zo kene neti est-ce que ko simba toté est-ce que les 30 wana ba ko sala plein à stade de Marty toté to ko sola pe to ko sola affaire
oyo toza koleka mikolo oyo na nenga des fois directeur marketing a éclairci biso na ba mambo belé merci beaucoup na batutu derrière la caméra Vincent Onokama o toza toujours wana au foyer au moulin to kokota na kati poto solo là c'est parti. Kaka ndenge na uti ko yebisa bino na début kuna di balobi bouger tout o azako la muka o to azako la muka des fois balobi tije kisi sous zongi pour la deuxième fois. Na résidence privée ya directeur marketing et la team Dadimoula oyo to kotumbana lelo di balobi to kotumbana lelo ingai wata so beta li solo voyage ba so voyage à trop lo bango bengango wata so voyage à trop bengango wata des fois dem sa kokota déjà merci na Mohamed Moleka balobi le seigneur de la ville là où repose le cœur de Charity Moleka des fois en direct de Dubaï qui faut-il ah yo pe système qui faut-il des fois tu yo pe système tout kindika bo tout aïe bonne santé ouais santé ça va santé vraiment siko kitoko vraiment donc n'a profité pour une occasion n'a pas ça l'homme le plus compliqué du monde mon patron de cœur Héritier Watanabe Bambo Théâtre et bah bon retour au pays pour ba hôtel ko wata donc wata orchestre wataki na niveau ya Guinée donc bazonga ki lelo na 4h na moment où tout solo là en tout cas ça déjà na mboka na profiter na pesa mbote na les grands déclarants le boss Pablo Kini dispatchant na bicho ke belé peut-être ba oloba mais ce qu'on ngai na mona qui j'ai vu et j'avais vécu si le boss Pablo Kini l'homme aux barbes blanches l'homme aux cheveux blancs donc et puis mbinga ngambe nzoto ngambe ya makanisi na ngambe na poche le boss Pablo Kini na pecho bambo théâtre na kobosa na pété l'homme diamant l'homme qui contrôle la situation diamantaire na niveau ya kafunfu les boss Steve Lufalanka na pecho mbote so lingo tekato au somba diamant kende kana comptoir des diamants de vente d'achat des diamants il y a les boss Steve Lufalanka na zomona l'œil du boss hein les boss Vincent Kikata et puis côté kuno zomona l'espoir de la jeunesse Jordan Lufalanka bambote ya trop puis fils Mayaya bango baza na terrain pour ba sala makambo et puis na niveau ya South Africa soko ke Afrique du Sud mon y était au Komakité l'homme au bon cœur les patrons les boss Yannick Kinia l'homme qui détient les drapeaux ya mboka donc au boss anaté vraiment Gucci Pamala garçon 100 tonnes garçon un bébé rose ils a bef donc moi ils a vraiment moi naé parce que hier ils a qui anniversaire naé donc happy birthday to you my boss Gucci Pamala mokili mbongo et puis côté kuno zo mona patron ya Bogare ya Kalat double boss Youssouf Pourada na pecho bambo théâtre et puis soko tali côté kuna demi-dié Trezege Muzala na pecho bambo théâtre et puis number 1 in Cape Town my boss Dada Kanda na pecho bambo théâtre merci beaucoup bon retour na South Africa na yemoko le patron le seigneur de la ville Mohamed Moleka le cher de Maman Charity il y a Outaki Dubaï na moment déjà azongi South Africa na pecho bambo théâtre et puis excellence Serge Welo Banque mondiale la picho bambote merci beaucoup merci comprenez que tout ça bon on a directeur marketing il y a la team Dadimoula o to beta mo masolo mukie pe to solo là affaire wenge parce que tout le monde qui bosse na bango Héritier Watanabe gogo toto ya tembe oyo papa chéri El Salvatore Motopamba alobi héritier vraiment à comprendre pas yebi quoi aza muto aza na grand esprit oyo lelo aza pena jeune oyo il faut vraiment tout ça maboko à féliciter Héritier Watanabe mais pourquoi pas faire pourquoi pas Bill Clinton pourquoi pas Kaka Héritier déjà trop bête appeler cela on peut pas c'est ça les polémiques moi polémique trop mais pourquoi le bel faire été pourquoi le bel inanité le bel Héritier faire écoute à mana wenge azala na wenge a le bel était pas nini ponini Héritier Watanabe ayaki na Béatrice kotala ba vie na ye ba papa na ye o lelo basali azalo azali vraiment merci na Mbutamwini Koko ya Lunda balobi Mbutamwini Koko ya Lunda bougelenga Dani Dende le Real de Madrid pourquoi pas Dani Dende le Real de Madrid des fois te pena ba o ba soutenir ngai Mbutamwini si Mbutamwini Koko ya Lunda que to solo yo ebi des fois te ouais tout ça tout beta lisolo OK c'est utaki uti ba mikili to solo ka yango et que ba
ekiti ba Turquie Kini Angola Brazzaville eye Guinée bazongi lelo comment on a mis un mi des mots lelo oyo y a pas à dire on est balobara y a pas à dire et pas pomba c'est-à-dire et côté partout lelo fungoli banzela ba voyage ba production et tout comme ça lelo rolo bana goga nini pena la team wata mobimba na musalo basali. Félicitations, l'homme le plus compliqué du monde. Même esprit oyo travailler album oyo prochain album travailler en esprit wana et koti sa bonté na yo na kati ya boulot et puis na vie sociale na yo ndenge ka kosalaka continuer lisusu ba sacrifice wana et kopesa mela oyo lisusu ebele oyo eza fruit ya sacrifice album oyo ukabaka utalaka bakaya batu na moment ya pasi umonaka batu na moment ya pasi uzalaka na batu na moment ya pasi mais tant que assistaka batu otikaka sourire na sima na yo continuer ka na vie wana et façon yo memaka travail na yo memango bongo pour réussir tes ala kaka donc en globalité je peux dire vraiment mes sincères félicitations parce que vraiment tu as tapé. Il a tapé lelo mi ange koti partout mututo royo kana babar tout mi ange mi démon et tout tout moment oyebate mi ange wapi mi démon wapi parce que esanga les ala donc mi ange mi démon mi je nyo sera mi ange mi démon lelo je voulais kitoko ba production pezoya fruit album et ça la ba production mi ange mi démon déjà ba production Mikili Turquie toyebo Angola boy tout comme ça mais comment on a ni no roloba na héritier Watanabe na bateau oya commandement à Zui na deuxième album ya carrière solo na ye et sous kaka mi ange mi des motos et prospérer les sous davantage pe abaki ça sous travail ma casse pour à qui est toujours le bosso. Je pense que yango na uta ekoloba a persévérer déjà tangu bakulu to bazo pesa ye charge wana en tout cas bateau en commandement na simbango bien donc et kenge fait l'homme dit donc goga simba yango bien protéger yango bien pouvoir wana mema biso ata ba 10 ans lisusu hein tout ata ba 5 prochains albums et ça toujours na auteur ya album auto plus que mi ange mi démon parce que pouvoir yango ya musique bakulu to ba pécho déjà tayoka combo tour de contrôle donc voilà c'est tout un pouvoir talanenge papa chéri alobi ça grand esprit na ba wingi c'est déjà le pouvoir donc bâton en commandement zala nango bien azanango bien merci azanango bien siko lelo dadi mu ya pe batuto ko taper moi reçoit ko moi tsongi moké mais mu lozo voyager te ndenge nini déjà il m'a poto il fallait dadi mu la yo oza muto yo ndenge goga bengara ba ambulance Oliviera abengara bino tout ba collègue parce que bo utaka na wenge musika maison mais pas le rat de la forêt lelo boya na la team wata bo prêter peu main forte mais DMC directeur marketing comment rotika na ba voyage ndeti ba bloc wana ba ko même makisi njora ba kenemi kil mais yo directeur marketing oza na carte et ça l'appelle le roi Marc mo le roi 12 bo ba betayo na la team est-ce ni rolo ba laissons le temps au temps laissons le temps au temps mon temps viendra soki tanga makiki team wata ba komema nga poto na okindi soki pe tanga makite bolela masumu na ngate mais laissons le temps au temps. C'est tout ce que moi je parce que masumu nanga muzito nango ngamoko na mimango poto eza nango kobonga na vite eza ningwa misu ponga déjà bamboka o peut-être ya influence na kenda ngamboka etikali kana kende Schengen na États-Unis Chine na kenda Dubaï na kenda vous comprenez tuna masananga Vincent il est pas outil ko kende na Pegin sasa vous allez pe na Pegin na Brazza donc etikalika Russie na kenda kala tonga kutu donc etikalika na mona ba France ba Belgique na États-Unis donc na Amérique donc mboka ya mindele na mona et 12 je ne pense pas que 12 est ça goga sala makambu nde aloba ye moko tenga so na loti likambu donc nanu loti likambu na ngati jour a la loti likambu na nga boko mona poto musu peut-être goga pa go la muka mula ndeni yaka chali bokota boina mula bokota boto kepe poto ya tour ya 1 mois atiki nga pe azongi ya eko zonga lizo azunga dozongi ki vous se comprendre donc laissons le temps au temps goga za mutu yo kan titi ndenge bato ba loba ka basala ba analyse yo kan ti goga yo ka ate atalaka ba internet wana ti ayoka pe ba analyse abatu ye moko pa yebike mula oyo abundananga
laissons le temps au temps. Cadeau au papa olinga opesanga eza te kifa pesanga même moment na kisinjora au même moment na ba masoto za na bango te mutu na mutu za na tana c'était le temps de kisinjora ba uti pe Guinette ngana tikalaki bazongile lobiso tout to kutanika na kin obi prochain voyage ya pototo ya Amérique to ya Europe to ya Turquie obi ba tout na ba o ba voyage ki premier tour ba ozonga biso tout est-ce que tout na kozala na liste toté donc biso tout comme dans la même situation donc laissons le temps au temps ngana ya orchestre héritier te ko beta porte pour amimanga ba poto to amimanga ba voyage na ko beta porte pour na musala comme apesanga déjà musala ndenge to travailler ya PCOP poste directeur et marketing quand il est boss Tendai Maboko Bank le cœur de maman Rachel Fouta à mon raté Mvwandu yo kanisi ba vie na biso ba ngwabi Tendai l'homme le plus compliqué du monde ba mon raté yo kanisi ba Bouba Diop Bogari ya Mwindu ba mon raté ba éternel président Daniel Massaru ba monaka vous comprenez ba le sénateur Dario Mongondo ba monako ba Dan Kadima Kadimex est-ce que bazana ba immeuble na boulevard ba monaka pe ba yebi mon temps viendra pour Nawana, tout le bilango, tu as soki peut-être le amourande ni dimanche tout le monde qui on a TVT. Arde ni goga suspendre yo. Oliande ni Bernestine, ba Darmela, ba Tamkar, Chris, ba Oliandenge, ni wana des problèmes. Mais que voyager c'est. Mais non seulement celui qui a voyagé, et celui qui a voyagé mais na ba car pe ba pesa ba tumisusu yo pe na car ozwate tout le monde ba marque X ba Olivera ba zui ba nani ba zui ba Padashi ba koba ba nani tout ba zui ba kisko te ke yo pe directeur ya marketing pour yo ndem to sala toujours au feu moulin na Francis Dibaya bo kendara ba TV tout faut boza na car moko permanent o permettra pour ba déplacement na car pe ozwate Padashi pour ton information azwate Akim Solo aza parmi pe ba pilier orchestre azwate na tanga bato ya kala Mich Kangandu mutayembi danger na disque azwa carte Jack Love mama ni mama azwa carte vous comprenez donc Oliva Daouté Rojo so tali ba Cédric Mbungu bazwite les chanteurs de velours Jires azwite ba Jerry Spire les bombos de Madrid azwite ba Chandoa Meme yo tabame azwite Charlie Rubenga notre secrétaire azwite tu vas lire et alors moulay ba bozwite Dadi Moula azwite Francis Dibaya pe azwite mais natanga ba peut-être ba esima na ngati donc bazwite bango nanu il faut nanu avant plante bango no ba chanteur ba kozwa yango na lobi laissons le temps au temps jour goga ko lamuka ko lota ko pele dadi car bo mona kana ba nini soki petanga makiki dadi akozwa te eza problème te l'essentiel pour nanga na un groupe ba pesinga poste nanga ba permetanga na likabe mission j'ai fait mon travail en bonne et due forme c'est ça l'essentiel donc kwanga ngo toyebi ko luka kwanga kwanga ngo vous comprenez voilà quoi pour ba carte ko la pe ba carte pour biso pe to yapi team makolote to yapi na ba car na team nga na somba pe na kata team na somba deka na somba kiario na team wata na yego somba IST na team wata uzomona donc bakari goyaka nango jour nzambe pa kosunga ki ndenge to tambola raboe obeti pe mo libaku moko boye na zelo pa okangila kare ekota nango nanga makolo est-ce que na daya na daya moi bikok nanga pe yango na lala ka pe moi bien dit merci beaucoup olala moi bien merci na honorable Justin Omo Okala honorable Justin Omo Okala balobi l'homme qui arrête le plaire balobi moto oyo ayebi pasi ya batu président de la fondation Bébé Onangelo Bébé Onangelo boya et belé na Croix Rouge na commune à Kinshasa boromona boya ko s'adhérer na kata fondation oyo ya yemoko l'honorable Justin Omo Okala vraiment bazo la confiance na Tumba TV officiel oboza toujours ko continuer ko s'abonner massivement bon continuer maintenant lelo et mes sincères félicitations au docteur Guy Mbadou l'actuel gouverneur du Congo, donc du Congo central. Donc docteur Naïbaki voilà, nous avons tous les canaux TV Théoloba.
nazomona a gagné Nefertiti Ngoudiaza. Voilà. Na deux voix. Donc en tout cas, Dr Guy Mbadou, mes sincères félicitations. Nazomona le président Guy Pembele, aza président Tim Wata, section Bas Congo. Donc bango baza sima ya le Dr Guy Mbadou, bazala ki wana donc bana tout ya ville liboso zala nini. Tant to kotaka Bas Congo. Après au revoir Kinshasa. Kazangulu. Donc na Kazangulu zomona ba le président Riva Pembele donc semaine au Togoya na petit Zak le Togo quitter sa tige deux fois et puis Togoye ba ndenge nini Togo boulé quoi. Donc voilà. Merci beaucoup Lelo. Tout le monde qui y a de cela un mois déjà passé, hein? Un mois tout le deuxième mois. Album Dynastie, il y a les padres Ferrego la gestion de l'Alliance Moutayambo. Osape Moutou. Oyo Karapé, les padres anciens chefs d'orchestre. Il y a patron héritier Watanabe na Wenge Musique Maison Mère. Dynastie Bimi et ça n'a marché. Vous pété yo kapé Dynastie. Ouais. Dynastie Bimaki jour bisoto kindi Angola. Kuna yobika boulot en plus na belaki pe côté kuna na qui tend vraiment Hollanda ngote. Na zongi ki na se rétablir na 8 ans Hollanda. En tout cas banzembo za bien. Banzembo za bien. Déjà les padres à kokota studio tepo à fouter. Donc album wana Dynastie za kitoko makasi bana mai ba yembi bien ba de Gaulle et puis muto surprendre nga isa ilunga et lambe bombi c'est que les anzoto donc comprendre donc les lopé ba voyage bazo kindepe donc kitoko les padres déjà c'est un bon chanteur promo les sous et matala bi album et simba donc ya bien. Parce qu'au deuxième volume, il y a un ancien collègue, entre autres, Mabialo, Emiliano Alias, Bill Clinton, Jackie et tout, c'est l'Oscar Poutine, à Saint-Cyr, héritier Goga, Azate. Pourquoi? À bois qui est là, moi courir à moi bien tenawata. Goga Solarana, tout courant, Goga et les Karana, tout bien. C'était juste que tout est au ça. Disque na biso, Goga zala qui plus focalisé na promo ya disque na. Donc c'est comme si Goga na projet mongo boui, batuba yimba. Tant au soit le bika les padres et simbate parce que les padres za focalisé disque na uto bima peine un mois. Ozomona. Donc ezala qui peut bongo na biso. Mais ba oh tout ba yimbi baza maison merde. Fierté na biso. Mais moi na tu kana bango pe na ndenge maison mère sécurité watana be Goga. Te ndenge tu kana bango ayembi. Na ndenge na bango ya ebo aembi mais Goga peut fallait pena yé pena la moto tendez peut-être na ba projet mususu ba oyemba ba collaboration ezala nango ebele ba oyemba. Merci beaucoup. Donc baza ce sont des frères. Oui. Goga les padres ba frères ba sala marambo ebele et puis na lobaka tango ba yebanaka net biso mibale tozala pété. Donc voilà ceux qui va rebomber relation na bango biso mibale toko salate mais comme babomi relation na bango te baza ba yembi mutu pa kufi azate donc espérons que bakoyemba un jour merci bakoyemba un jour et lelo wenge 4x4 tout terrain bon chic bon genre oyo nabokasi ya Amadou Jabir aloki ko sangisa après 25 ans il y a séparation na bango. Weranson, Jibem Piana, Alain Makaba, Fondé Masela et les autres. Basangani Pona, Kopesa, Bana Gichasa, Bana, ya Congo Mobimba. En particulier, concert Moko le 30 juin à Stade des Martyrs. Comme on a d'abord l'Isanga Wana, comme on a l'Issousou, Bavie Bazonge Sika Moko. Et tel que yo directeur marketing, il y a la team Opaza, Koko Nakati à Wenge, musique maison mère, Rolo Banin. Ah, il faut Amadou Djabi, Alukanga. Achanga moi de la part moi qui ngoma pour la communication intelligente so balinga ki ba mona ba proposition à danger pour Wera JB et qui aurait cru Adolphe Blaise Boula et Didier Massela Gwakazi Alain Makaba mama Emelia Manda chante Nana Ebaki. Ingénieur c'est le. Et puis lelo ceux qui lobby tel lelo mboka li ya pa kiti. Mboka li ya yaki déjà. Exam donc ayaki lobby. Maman na boule donc et puis eloko wana basali ngonga na osenga na ba momi tuna ba joto ba boyana pona wenge bazonga.
Oh, mais autant monsieur akenda babota bana misatu, jo pa kenda babotu bozo na neni. Jibe aboti na bakoko. Bon. Aboti na bakoko. Ba mignon Abraham basalaka orchestre bana ya BCBG, ba musicien na bango basala orchestre. Miel de sons à mwana ya afande. Donc Jibe asa koko na ye. Vous comprendre? Asali orchestre. Et bon, ce qui moi c'est à bota kuna mobile à bota kuna bolingisi la rata. Miel a ebanate, ebande na ngem. Te ebanaka. Te Naleli mawa José Kongolo mibekola Luambule konoka. Yo ka vocal wana. Na yo ka mpona nga bona ebité, so na lobana fona tala sou. Te talango. Mais miel de son. Il était une fois na ba 24h-5 na séanzete à Baobaya le baron Papi Tombala joueur à 10 ans qu'en a 20 ou à 20 ans qu'en a 10 on a mirage. Scoop vocal ya bof na nga kanza vocal a kanze kimie souka na vocal ou ba imbana génération A ya Ronsar kanza Ronsar egoya ba mon ami Gelor sama merengue na émission te voix izaponga so na kota studio na koleka 4 kwe na koyemba na leki mbonzo na koyemba mais batu baleka biso za pyrogène vient nga Blanchard Mosaka bango nde ba chanter mais ba batikali ngana leki bangodi na ba papi choli koleka mboleki tika doyen na biso tika Sankara Pema on comprend voilà donc on se comprendre que bazongana soki ba botana bazonga po ba wenge yango pe boti bana ebele on se comprendre Pepe Melita na kifuatilo fu bozongana pepo wenge zongi on se comprendre na pesi bino conseil place boza donc ya mama na bula ebisayo Papi Choka Bongo Ligue des Jeunes, il pas son. Papi Choka Bongo Ligue des Jeunes, t'es na ibi ex na, t'es na ibi ka maman ni mère parler, mère ni, yende mère parler. Vous comprenez? Oh non, yo penengo zawana, Vincino, na MK, il faut bozonga na pe. Vous comprenez? Donc pour wenge zongi pour kale salaka te wenge mai Tanzania sko wenge zongi to sala nini suka na boule donc il faut Amadou Djabi alukavma Argentine alukanga po na ko pesa ye ba plan d'action et vous allez mama na mystique po vient nga saka vient nga Roger Ngandu na somo na Trésor Lumière na somo na Piroger et petit na biso la pas vient na biso tata. Ah, ça rappelle bien Jérémie. Mais ce qui a basé d'Adi Moula, Bakissi, wana, n'abisho ba souka na idéologie na roya na nguna moko kamu. Donc vraiment c'est vraiment un très bel exemple à suivre. Ba grand wana ils n'ont plus rien à prouver. Ba na ba lar, ba na ba pala danger, ba na danger, ba na makambo danger en dehors yandoulé. Ndenge ba zongani ça nous prouve un amour sincère. Donc biso pesa inutile au sala na mabe, inutile au kabona. Maintenant si côté faire rigole les padres. Balobi azamona tuka ya wenge mais côté msusu batu discussion que non faire ayemba na wenge faire ayemba te a répéter kaka betaka concert et tout consort directeur marketing il y a la team aussi toujours sur là et ta ke bentelo pour un projet o ezaya wenge 4x4 sangani parce que pourquoi faire rigole ti siko a regagner bango te parce qu'azala quand même ayemba na disque te na wenge 4x4 mais azala lokola mona tuka non pe ça exemple moko. Ceux qui ont vendu pas père aller qui n'a bino, aza locataire na lingwala. Ou yé ko vendre pour 1 an. Ou le bo vendre na lingwala ou pas? Vendre la lingwala. Vendre la lingwala po au fanda wana. Ce qu'on fait rigola ya wenge, ba concert à beta, ba voyage à Kenda. Ce que ceux qui a yembi, bon, ba voyage c'est ba wata. Donc a watana pe na kata wenge. Vous se comprendre? Donc nenga watana na wenge c'est qu'il faisait partie ya wenge. Et pourquoi dire que non, il faisait pas partie? Non, tout le monde a fait rigolo là. Na wenge. Et ça qui dit qu'il y a donc azamwana ntuka ya wenge. Donc je pense que azande na phase promotionnelle de l'album là. Je ne sais pas ndeni ba osala na ba close na pour azaper patron orchestre. Donc voilà, et talingate je crois que bah 4 administrateurs
na ba assistant na bango o isa vient nga Adolphe ya ciel ndi ba osulana vient na biso Amadou. Donc je pense qu'ils vont trouver un très bon compromis. Ba retrouver un très bon compromis. Manda chante ba zui ba repêcher. Te ba repêcher te ba zui po aza actif ya wenge ayemba. Actif ya wenge ayemba na wenge. Maintenant siko Marie-Paul Mwatayevu Barry Coco Boulambemba. Pourquoi pas pe ba bengi bango te? Parce que baza pe bateau yo pe batia pe mokolo to na bango na wenge ba contribuer pe Pierre na kata wenge ensemble. Wana kala mutu ayebaka Rikoko na wenge azate. Te ba o pe ba yebi wenge wana ba yebi ke na Rikoko pe a participer na wenge. A participer na wenge mais to yeba été. Wana yo yeba été. Yo po yeba été. To yeba ngona histoire. Personne peut en passer. Mais vient na biso Marie-Paul to yebi ke pourquoi pas Sikoyo ezali bon pour nga kutu donde bazui été zabia. Pourquoi bazui été? C'est-à-dire on est à 12 parce que 12 ya wenge parce que seul o ya bundisa wenge que abimi boye deux fois dans un orchestre concert mystique et ça Marie-Paul. Donc il faut ba mécène normalement ba mécène babima ba sangisa wenge El Paris. Ce qui ponanga. Mais ce que Amadou Djabir est un projet ya wenge 4x4 tout terrain. Mon tout a participé, mon tout a une version Pentagone. Na rejoindre Maloubana donc ba repêcher vient na biso manda. Parce que les deux administrateurs JB et Ouera, Balubaki il faut bazoa manda chante. Vous comprendre? Mais ce que hier ça li azo produire ka po bato version Pentagone version Pentagone. Même pas manda zala peut-être na version Pentagone. Marie-Paul Azalate on a déjà donc bazana wenge El Paris. Koto Pentagone ezobima, koto yaka Armageddon. Armageddon ou éboulement bleu. C'est Armageddon. Armageddon. Je comprends. Dans 95. Et voilà. Botale langa likambo na beli bokono. Joli ntambwe na linga. Kote kuna. Ibrahim. Chomalande. Donge langa Ibrahim. Motema langa. Kote kuna. Viens à biso. De Picho Savani Obinse Mbwacha Papa Confort Obinse Mbwacha ayembe la vie na biso Willy Mouchen à l'époque Willy Mouchen ayemba matonga voilà code mondial paima ekotanga moto yebise kolondako esikama ekotanga yebisa kolonda yango yanga na Willy Mouchen ye maboko na ngai pamba Willy ngo Moucheni Benga Vincent Boya Kobina Wengel Paris. Wana vient na biso achicha belisi. Vient na biso Delobas semblo matamae pompe semblo kitoko semblo ba fiere garçon de qui cherchait Eric Kenzo Roger Tsunga Weston Giroje Nanga wana nzembo vient na biso Delobas. Donc ponanga Derango il faut ezalake mutu moko ayeko bimisa likonda abetisa Wengel Paris. Azwa vie nanga manda, azwa vie nanga Savane de Picho, azwa vie nanga Delobas, azwa vie nanga Kuntakinte mutakufa Kuntakinte. Azwa vie na biso ya Drumer wana ya Bogar wana vie na Kombego ya. Ayeko zwa ba ya yuyu comme ya yuyu aza présent. Asangisi bango ba lemwe pour source. Bazu ba vient na biso ba zingzong ba epe kozwa ta vient na biso Boulambemba Rikoko bazui e kaka malgré vieux chant et comment mon boulou hein ba voix vieille ba voix kala netika donc nga kutuna leki na oye na leki tenga na leki vient na Rikoko auto mala papa chéri la podium voilà na ebisi vient na Boulambemba tika go vient na Rikoko wana vient na hein simbanga enga simbanga na loboko na kokweya siko fois donc comparer à ngona pour que ça on a répété na lievie souvent la kutana na vie na banda na bivie tikako yaka sangana na mutu na yo roi Pelé parce que le bayene yene mutasala El Paris mais ça problème ezati mais siko biso tout ce qui bana oyo bayibi masolo wana te bayibi ke mukolo Wengel Paris nani Marie-Paul wana bayela biso ebi ba vie na biso César Loboko Bogar moko boyo grand frère na pesi mbotatu
style lo via on na to kantaneti moi ujana moko ya bana mibali di bien nga César Loboko baza belé ba vient nga ba mebuanga ba tsama ba contribution donc il faut un producteur mususu ya bon comme ba obeta les 30 na stade des martyrs biso El Paris to obeta na 20 mai na bisa OK mama ngwima donc na bandimio ba koma ba konzi lelo ba oya donc et ça c'est quoi problème tenga mo fona bimisa bena koma na koma pas David Mangaya na ibisio Mangaya motema ba l'homme au bon cœur fona komela et pena po kota pour biso peto lugato produire pe l'homme au bon cœur le boss David Mangaya le cœur de maman Fanny Tshisekedi je vous salue boss donc il faut que comment boss Pablo Kini bazali boss Steve Lufalanka bazali l'homme qui aide de douanier l'avion avec preuve tangible les boss Mokonzi Pinto les boss Pinto baza projet à Wengel Paris ba bengisi bansi à Wengel Paris ba ye allez Tata Raphaël donc pour nga so ba bengisi ba lobino roi Pelé ya ta ba pesi 100 000 vieux Kodiete parce que na kina à l'époque il y avait des ngolo j'ai même piana président kuna kotoyo po bataka vient nga savane de pitch au président to vient nga nkumumanda chante siko autorité morale des alaki vient nga Marie-Paul côté kuna fondé Didier Masela donc vient so ne so gabimi pagaille Marie-Paul so gabimi pagaille vient nga manda chante so gabimi pagaille savane de pitch au bogar mogo boé vous comprenez donc basa la bongo pour nga vient nga Marie-Paul na vient nga Savanis à la raneti moi il faut bas donc fallait que tu viennes nga manda chanta salango réconciliation ya Marie-Paul na Savané de Pichu et puis trois on a so ba telembi wana oh yemba net de baba oh koto net papa wemba oh koto net King Kester bafandi wana na biso bafandi wana mama yo ka Armageddon wazo kasere kapenako Armageddon ndenge zana batu bayemba ngo trois wana animation batu basala vie na nga manda na Doucouré yule roi Pela bandi mabe funa comme chanteur dina comme chanteur na comme animateur merci beaucoup donc voilà qu'il faut titoker on a ndenge moko boye mais pour nanga il faut muto biba abenda ka Wengel Paris pour na minute o batiki bandimi isolé oui si donc bandimi ba tala ba est-ce qu'il va kende les 30 wana ce que bandimi les 30 ba ko kende wapi il faut guérir à Wengel Paris na Wenge Musica 4x4 tout terrain pour ils ont dit nango ba rencontre kaka koto pe ba la rencontre wana pour que événement ya Wenge izala kitoko ya El Paris pe izala bien pour nanga so ba bengi roi Pelé lelo te akindete ali no po mutabundisa Wenge neti azati doit garder pour tsoga ke asopi bandimi. C'est bon, merci beaucoup. Mais ça, on peut ma BPT à Rokende. Tu as posé la réconciliation. Ne tout le monde peut côté Kofi, na Félix Iwazé quoi. Bah c'est réconcilié. La ebisa yo ba vie wana baza ba monument ba drapeau. Rencontre na bango le na pesi kutu monstre mote. Na to solani kutu na tongwa. Ba vie wana baza ba monument ta la koto vieux livre, ta la koto vieux passeport diplomatique. Donc estime ça congolais tout alingara wazé quoi. Congolais tout alingara Kofi on peut dire bon, biso de lingara comportement ya Kofi mais la personne Kofi. Donc la voilà. Donc œuvre na une personnalité. Tu vois? Pardon. Que peux-je dire? Personnage Kofi Olomide na ba qualité à travaux na ye té. Na qualité à wazé quoi ba viona fallait ba tsabango kutu na ba ministère. Tout na ba Sénat, tout na ba Assemblée nationale. Pour ba fiana ba maman na maïle bangonde, il faut ba conduire nous les nabiso. Bon. Laissons le temps au temps kaka. Vraiment. Merci beaucoup. Ndenge ba to ba seka nga ke na kindara mikilité. Qui aurait cru que viena nga waze qu'on a viena nga Kofi ba osola. Qui aurait cru que waze ko loba a osola Kofi mugolo nzambe na sata ba yoka na siko ndenga nzambe na sata ba yokani. Nengo ba sola Kofi. Bato ba poser question wana eza ba dire ya kanda. Yo go la musa mama na nga so to yokani. Mais ba yokani pe mama pa la muki te. Net vie mongo na kauka. Vie wana ba oswana na momi na e alobi jour ngana yo to go yokana live. Bobenga ngambwa. Kende d'ailleurs fo momi. Sko ba yokani ba komi ko pema na ba coin ti ba bité to kota ka veni. Ba koti a veni.
Master Mogo Viens boire. Viens boire, viens boire. Pierrot, ah, viens boire, bonjour. Viens Betty Kara, viens boire, bonjour. Kara, Alali, viens boire, n'a pas son beauté. Petit gars, mon ingano, ah, viens. N'a coutu na respect, na bakisi coutu ya. Donc, viens boire. N'a pas eu bengo boire. N'a bengo viens boire, viens de respect na mon yangote. Pour yo mogo lubaki. Tu vois donc, tout ça, Kanisa, kanisa, yeye, bazwa kamo, kano na kandate. On a vu dans la coste. Donc, mon kano, toujours, on a kandate parce qu'on ne sait jamais. Émission de l'eau chaude. Hein? Merci beaucoup. Comme nous pratiquement na souka, moi programme na batutu bazolanda na tumba TV officiel il y a la team Wata et peut to conclure na biso. Voilà donc orchestre des Zongi. Bauta iko Wata, Bazongi le 21 mai. Tout ça bon na boulevard du 30 juin juste en face à terrain golf. Na restaurant Caribou. Donc Boyawana à partir de 18h, déjà Tourubanda parce que c'est une matinée hein. Tourubanda ba minuit pratiquement 1h to salinini to kati. Donc tu invité bino et belé orchestre za awa ba programme mususu ya Wata, to ya toujours couper ça parce que il faut to Wata pour na Angola, il faut to Wata pour na Canada, il faut to Wata pour les États-Unis, il faut to Wata pour na Europe. Donc ba programme ya Wata, donc Wata veut dire voyage. Donc toujours talango kané nini to Wata ni quoi. Merci beaucoup. Pratiquement na souka. Merci na Fereba Manissa, Mokonza Lyon, yo yebi nozo contrôler Lyon. Merci encore une fois de plus. Na Emoko Jimmy Bamanissa na zako le labino tout mabe, nengo zako fan ça toujours ma solo kaka ndenge salaka, na ebité moi de 3 personnes balandio oyo poto kabwana. Le boss Pablo Kini. You dispensante. Yo futo tombo la ramaboko. Si. Mbinga na nzoto, mbinga na esprit, mbinga na poche di. Le boss Pablo Kini. De grands déclarants. Ngana mona yo, ngana solola na yo pe na santaki. Et puis na santaki na moment na zo bela na Luanda. Mais boss a telemi a Salicine. Voilà, na boss na te kopé sa mbote. Na ya Joe Mubulana na pesi mbote. Motema malamu. L'homme au grand cœur, les boss. Steve Lufalanka. Long diamant. Côté kuna na zomuna. L'oreille du boss, l'œil du boss, Vincent Kikata. Jordan Lufalanka, l'espoir de la jeunesse. Fils Maya na Peshombote. L'homme qui a dédouané l'avion, Mokonzi Pinto, na Peshombote place aux Ali. Yoyebi. Na niveau d'Afrique du Sud, l'homme qui détient les drapeaux Yamboka. Le boss Yannick Kinia. Double boss Youssouf Pourada. Karat, patron ya Bogar. Na kobosa na te kopesa mbote na demi-dieu Trezege Muzala na pesho bambote ya trop. Number 1 in Cape Town, my boss Dada Kanda. Bambote ya trop, mon papa Basile Kanda, le cœur de maman Rachel Kanda. Bon séjour na Djoubek et na kobosa na te Mohamed Moleka. Ya maman Charity Moleka na pesho bambote ya trop. Et puis vient na bison tchoni ya utaye kobeta na Afrique du Sud. Bana Djoubek. Olakisaki Bokasi. Patrick Kaleu. Na yebi ke orchestre na bino maison mais réseau qui na Cape Town. Pour Cape Town ya base nanga. Maître Raisin, yo sali tout vient de son akita. Na pe Chombote mon cousin. Patrick Kaleu. Na so mona côté kuna ba Carlos Bolia. Na so mona côté kuna ba Sergio Bosangana. Esprit o bozalanga ngo ya koyamba ba artiste so ba uti libanda. Bozala nango kaka. Bozala nango parce que Cape Town mboka nanga wana mboka ma place d'Adamula yange kula avant Dakar. Darmela, I love you so much. My lovely baby. Donc oncle Elega Mukoko, le cœur de maman Clarisse. Na somo na côté kuna oncle Coco Mukoko, le cœur de maman Nicole. Na yebi ki toza toujours ensemble. Et papa Toussaint, ya maman Shuna Mukoko, toza toujours together. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Je remercie yo donc PDG Fistel Ayesa na niveau ya Congo Brazzaville. Na ontana peut-être Togo kende pena ki foitilo. Togo kende na ki foitilo. Na zomona Kachama leader Kachama na pe choper bambote ya trop tozotala donc tozotala ndenge ni mambango ezokende la et président Riva Pembele na biki na ba Congo totala programme ngo ba Congo tango ya mbala moko toko kende Congo Brazzaville. Merci beaucoup papa Aristukaya ouais Toza koya et Mastananga Kofi de Brazza
Kofi de Brazza, on arrive mon frère. On est toujours ensemble et tu sais comment on parle. Donc, une fois prêt, je te ferai un texto. Tokoya comme ça, tu y es comment ce que Tokoki ko sala ba makambuango. Donc, tout ça toujours ensemble. Et na robot ça na te kopé sa mbote na Didier Bononga, les Canadiens, le cœur de maman Archeline Mobilanzi là. Il y a pas tout de suite nous patron, le cœur de maman Marie-Paul depuis les États-Unis. Na pêche bambo théâtre, ça tumba ya petit Zacle. Si. Bo soutenir yango, bo s'abonner. Si. Donc ngaba na linga kaka. S'abonnez-vous. Merci beaucoup. Souka na idéologie. Merci beaucoup Eva Tumbaka Lombo. Mon konza Anvers, nous avons contrôlé Anvers wana. Le mon konza Autriche na robot sanate. Boss de boss, c'est Kouféré. Balobi c'est Kouféré kalate toza ko kitisa Tijuana. Na terrasse na hôtel ya kitoko na commune ya Selemba bana Selemba utu ba galoa bino boyebi bana gal tout balobi fobo ya kawana to sala kawana na terrasse wana na bana bumbu Selemba ba galoa kota basket vraiment boss c'est Kouféré tozo kitati joana na ba Vincent Onokama ba die matondo bisotu tokozala tazala wana Poto Fancha Masolo, merci beaucoup l'équipe technique que votre compagnie derrière la caméra. C'était Vincent Onokama, côté à réalisation, Maël Sadi Kiyoyebi, Rachidi, Mouteza Rosala. Il faut pas te bossana. Grand prêtre, bienvenue Vangansele. Sele aba bienvenue. Vangansele aba bienvenue. Wana père yaba Deborah. Deux fois Tenda. Ouais. Koko Atamkar Chris. Grand prêtre. Bienvenue Vangansele. On a notre beau kilo. L'homme Paridi. Together. Merci beaucoup, merci. Portez-vous bien. C'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba, Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na